Ndeko oya leli azalaka bongo des États-Unis d'Amérique, ça fait 4 ans banda comment les États-Unis d'Amérique soit ji musala ba benga na kaka na musala via ndeko oyo pasi na pasi. Qu'est-ce qui s'est passé banda na Kinshasa alobi mama na ye abanda ko sokola ye tina âge ya 12 ans kutu ba camarade banda ko sekayelo ko ya makasi ezali wana mama na ye a changé bilamba na misu na ye mama na ye atikaka mutaka na misu na ye ezali ko pesa pasi est-ce que yango te mutazwa ki libabeli soto ko betelo lelo yango wana pour aller encore plus loin papa fiston biso tozali ba yombe koko na biso zalaki ndoki munene oncle na biso ndoki munene kutu koko na biso abana ekoloba bakoko ba yombe bapesa bakoko mango kindoki te. Qu'est-ce qui s'est passé lisuma oyo libabe oyo euti wapi yango to kobeta lisolo ya ndeko oyo moko apesi epesi pasi ya kosakana te ba yombe bokota awa boyoka poza lisolo na bino. Population kinoise balembi balobi lokola police ezali kokoka makambo te d'après bango bazima makambo en mai charge et comme ya bango moko population mutuka nyonso ezali koleka surtout na butu soki kaka ezali ya mukie ezali fumer il faut batelema mpo na bongo ba contrôler eloko nini ezali koleka na kati loko bakangi mutuka oyo lumbe pesa miyo na batala kaka eloko nini ezali koleka na kati ya mutuka oyo. Papa, qui t'a pas vite, biso moto sa musala. Waouh, qui ça va vite. La police elle a raté la police. Makabu oya kwa lever bana to ekoloba ba ekoyoka te eko continuer lelo lisusu boye na mokali ba lingi ba enlever to ba enlever bana mikie kasi moko chance ya kokima ba kimisie mwana oya muke ya 8 ans aller ko témoigner qu'est-ce qui s'est passé comment est-ce que ba kena muninga na ye mais ye batiki. Na matete précisément na po matete bakangi mutu oyo balobi a se déguisera comme étant mutu ya liboma est-ce que azali mutu ya liboma ya solo to akoma kanenge ni passé bakangi ye ba fouiller ça ki na ba moni mutu ya mutu le komona squelette et comme déjà squelette est-ce que azali mutu ya liboma ya solo to azali moko ya bat oyo ba yeko snikisa mokili mikolo oyo ezali ko yeba na te azui fimbu azui lo seba pour la vérité to yebite soki ya solo azali parmi ya bat oyo bazo ko longola batu ba organi ya kati kasi mutu wa mutu wana euti wapi alokotaki yango tozali jouer pasi ya kosakana te lelo matete donc moete mutu bozo mona o mutu akosana kilboma araza mutu aliboma te baboma kabatu bakenda kokuna batu babi matete na sima ya bralima kota rai na pa matete tokobeta pe lisolo lisusu ya batu oyo bakanga ki ba condamner bango mbangu toyebeke bakuluna bakenda kabongo kanyama kasese kasi soki bakeka kanyama kasese ipare bafuta kambongo babimisaka bango bafuta kambongo yango epa ya nani Kinshasa makambo tambola na mokilo ngona makambo kasi yaka la Kinshasa omona makambo italobaka ndeko tala ndeko oyo amatili kolo benga ngon 207 likolo ya basaki kuna yepena ami finiki lokola koli avandi likolo ya basali batonde ngwala amidiembi ki basinga pende ngwala alingi basinga ya risque ya vie pour nini est-ce que ba policier ba mona makambo te ba roulage pasi mutu te risque vie na risque pour nini to kozongela yango kaka na émission ya lelo linda wo yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda lo sako e mwasi alipeka sola zala kobele ngina mobali ya kwitie isongolo bana Djobour bana Dirban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babito s'abonner massivement na Lokole TV webi Lokole tanga kara na village ya iso likambo na mboka baole lisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Lokole TV à fiston tous s'abonner massivement c'est validé mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga
trouver douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo abika la sabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka li benga biso teotikobila batini na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya radio lokoyo télévision bisika nyos tubo zwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa wapi to kuta la kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala soki oyebi ngai longoni ya matondo ezonga epai na yo kasi soki oyebi ngai te mbali boso otala biso kombo na ngai Fiston Pelende babengaka ngai pe tata ya Sedek ya na kosenga osoko koti mbali boso otala biso yo o like vidéo et puis o s'abonner. Ce que s'abonner déjà to kotala yango yo moko te tindela bandeko mwa mibale misato po esika ndeko azali na mbeba esika ndeko azali koluka solution a kozwa yango peut-être na ndenge yo partager ya to partager et puis to bosa na raté tant to kosala to tiaka moi commentaire pour na ko certifier ko la que ozali présent na programme na biso ozali présent dans émission ozali koleka ata soki otali émission na rediffusion ko bosa na raté ko tia moi commentaire ko pesa suggestion na yo boni émission ozali koleka yo aussi mbini parce que radio lokoyo télévision ozali programme oyo tozali chaîne oyo ezali la seule émission oyo papa maman na bana famille bako kovanda bali koyoka qu'est-ce qui se passe sans pour autant ben sanité bima sans pour autant batuka motema ya batu sans pour autant papa tali koto maman tali koto soni famille mbutu te awa ezalaka solo na solo mangate tosangana kabisa so awa pona koyoka no ezamate ya teme ezali émission ya éveil ya conscience. Voilà.
Ilenge Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien? Depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana Nava Histoire Makoya bien. Pour les vraiment mis ma leçon renseignement, c'est pour s'abonner au CBA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek na équipe mobile ezawana kaka mpona kosepelisa biso nanga na bino toza elongo. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Nanobaki yango ne bandela déjà makambo ya bakina pinya ko enlever batu epesi mbutu tolobi na télévision finalement population eyoki kasi ya ko baka batu na ebité wana ezali pena malamu te mais toza kaka éveillé. Merci na bana ya Kinshasa ba yoki biso ba komi vigilant ya kosakana te mutu kanyo stoye ko lekana butu to na moi soki ka ezali fumer il faut batene misayango balobi pulusu police allez kokorate pour na bango bashi makam amen prenez-vous en charge balani malabo oyo musée Laurent Désiré Kabila alobaki bazo telemesa mituka nyonso tout pour na kotala pour na nini otente mutuka na yo pour na nini filmer qu'est-ce qui se passe na kati ya mutuka na yo tala exemple à suivre pour na bakinois ça on encourage parce que on doit se prendre en charge. Papa, qui t'a ma vitre, biso moto sa musala. Waouh. Qui ça ma vitre. La police elle a raté balala la police. La police bata soni tane baleki la police. Bata soni la police baleki. Biso moto sa musala. Makambango ya ko enlever to ko kinape batu ezali ko kipete mwana mukolo ba mikolo bali kolongola bango ba organe kasi bana mike bali ko kena bango soki wapi to esengi bino commerce ke bazwaka babenga ngoni mama moko merci na yo mama akorja kibiso babenga ngoni grenadine soki o bazwaka bakile ya bana baze ko pesa ngo mikolo batu lokola ba Céline Dion bazo kufa po bale ko tisa makambo wana te mo ezali ko kima ngai yango bali ko kinape bana ya mike ko enlever bana kasi na mokali ba kinapa kito enlevaki bana quelques bana na bana o ba enlevaki moko na bango a réussi ko s'échapper moi na mayele ya 8 ans je crois moi na deuxième primaire ba utayi classe na baninga na ba keina baninga na kasi ye ba a réussir ko kima ba lever été ba kena baninga mwana oya muke ali ko expliquer ça mbongo na Masina na quartier Bokali je crois yo kana mwana oya muke ali ko expliquer moko ko pesa yo pasi ba parents na la chaque fois ba bokena kotika bana kelasi bokena rape ko zaba na kelasi comment est-ce que mwana muke boye bokotika yake ne kelasi ye moko pasi ya ko sakala te landa Nina ngosa mina tonga lelo. Kitenji na mnaka na mit babina lobate akwa batindi tanga kuna akwa bagi muninga aba memie tagaza mutu ka bazi musuba zalaki na bana misusu ndaki bana kaka bana bakoti babo malabati bakoti sibino na kata mutuka te bakota ki muninga ngana kata mutuka ayo nde babwaki yo kuna babwaki bana so muninga na bikisio pamabo abandaki kolega na tinali wana akwabi ya mwana naloba te kwemba mwafongolinga misu akafongolinga na munaka akwabi kimambangu kotala timate akamoni mama mabe asungao wana bozaki kote nini tezalaki kana na fawa na veni fawa
Malé méto kayebo. Oui, bisi maman na sunga yo. Maman na vina que tu na la police. D'accord, Yaya. D'accord, Yaya. Tu pèses en papa molaire, hein? Totika la kaka na makambu ya kidnapping ya lever bateau, on ne sait pas. Toke de sika boy na matete précisément na po matete. Et pas wapi mutu oyo bakangiye, baloyi ba mola kayo wana sala kalokola mutu ya liboma, asala kalokola mutu ya liboma. Est-ce que asali moko ya espion te éclaireur te? Tango ba moni suspect, ba mona qui est suspect aller ko panda batu ba ye ba tie maboko parce que ba kino ba komi vigilant, ba komi kuna ba simbi boye, ba fungolo ba sek ba moni na mutu ya mutu. Escalette basi ba longola na habité ba bandi pe côté ka ba escalette ba to nini est-ce que wana ezali jouer to nini ezali jouer te parce que ezali pena mutu ya mutu wana na saki na ye ba na ko sala nini ba betiye ba intimider il faut loba est-ce que ezali moko ya batu oyo ba tekaka ba organité on ne sait pas et puis si passe ndeko oyo na mutu ya mutu ba loba ezali mutu ya liboma ya solo to ya lokuta landana vlog lelo matete donc moi te mutu bozomona o mutu akosana kiliboma akaza mutu aliboma te babomaka batu bakenda kokunda batu bayebi matete na nsima ya bralima kota rai na pa matete baboma batu bakunda wana lelo donc 100 jours lelo de koki ya population bakangi ye na mutu na saki akosa na kiliboma tala population na basiko boye mutu ekomi boye okoyeba ndeko no ndenge nini mukili tokomi wapi nzambe tobatela ma pardon bobatela ma pasteur botelema bomata ngomba oyo ekomi nini mutu boye okoyeba tata nani mama nani awa bazobeta ye nga mpo naso nazaki afa na boma ye nzambe mukile komi na suka leo matete ningani bacriminel bakomi kokosana na bato maboma nzambe batikata liboma ngo libela ngilime ningani susu bake kokanga jeune moko bozela na koya na foto na ye enleve bana jeune garçon na nga kutu na ye bien tozala na ye na baparoise na koya na foto na ye boye vraiment mukili tokomi wapi to botinda bana te bazoboma bana bazozwa bana bazolata bana bachasser eza na drogue mwana bakoti na mituka kaka bongo mukili komi wapi nzambe boye oyo etikali nini oyo komi lokola plastique oyo pena za mutu pena pasi na motema bandeko bobengi biso ebele pona image to video oya moketo lekisaki bongo ya mokonzi ya police ya Kinshasa ni commissaire provincial ya police ya ville ya Kinshasa mwana mboka général Silvano Kasongo et pas wapi ye na etando weekend interview to moina confina consort na biso alobike na luba monite ba moni esika bali kolongola batu ba organité bamoni esika bali ko batute ata hôpital moko te ke ba confirmer ngo bateka ka ba rekula to ba organe pesi passe ya kosakana te kasi bomona ki to tagi émission to image o ya papa ya soda a contredire yango et pesi passe wa to commune ba doute to mitune ya solo est-ce que général Silvano Kasongo asala kabusala ya solo to asala ka ya lokuta vraiment na ebité vidéo oyo asala ki yango avant papa wana aleka après est-ce que papa wana sambaki oyo interview etamboli partout tiepe yango na chaîne na biso botale na biso uti koleka kuna oyo papa azali koloba mobali wana moko ya bakinaper batangi na kombo na ye abalaki mwana na ye akena ye bale ko fa na Delvo et puis abomi mwana alongoli ba organe akati misu ba simana surtout alongoli tout ba mwasi surtout wana ye amonaki yango te général Silvano Kasongo alobi makamwa zali ya lokuta et comme ici ba interview wana et tout ki mutu mitema ya batu mitema na biso donc batu o ba kufa batu o ba limwa général Silvano bakenda wa pomona yango te. Est-ce que ce que tu lobby ezali makabo ya incompétence to ndenge nini est-ce que batu na yo tia ba pesa ko ba rapport ya malamu batu o ba limwa batu o ba kenda likambute ata bino bo wangani
bali kolongola bato ba organité ata bino bo wangani makambo ezali ya lokuta kasi papa oyo alakisaki ba photo alakisi ba photo ndenge tomoni moko ya ba criminel bakangaki wana ina ba photo ya mariage ya prédote ya mwana na ende bakendaki papa wana déclarer ba vidéo esika wapi ndenge bakataki mwana na ye nzoto nyonso tu wana avant que tu vas que de Okunda alors bah c'est une vidéo papa il fallait que l'arrive à vidéo tout le monde yango parce que les amakabu oyo population les ali kolanda comme qui pour débat il faut to lo baso to lo bité na la kolobela biso passe ya ko sakalate to komi na baduti ka bona musala oyo police salaka est-ce que na interview oyo to mona ki mwana mboka combattant oyo bande koloba rocher le combattant azali na raison tous ayina tort pour te moni yango sika bo kondi ya police d'abord avant à part bo kondi ya police to mona ki ministre ya média porte-parole du gouvernement aboya ki makambo wana to moni pe sika boye bo kondi ya ville ya Kinshasa sika ba kibe ko sala aboya yango pe singa mutu ko soya ko sakalate kasi bato bo kanga ki wana bo kanga ki bango comme état banani ba kinaper ba levaka batu kaka batekaka ba organité ba levaka batu nani nde atindaka bango ba commanditaire bola tibiso bango te est-ce qu'il y a une main noire na kati wana to ndenge nini bokangi batu bo condamner bango à prison à vie on ne sait pas ba kobima to ba kobima te mais siko bo condamner bango pona nini est-ce que mutu oyo enlevaka batu akeka lever mutu abwaki ye liba abotele biloko abwaki ye bo condamner à mort pour abomaka batu te mutu abo mutu te bozo condamné à mort. Qu'est-ce qui ne va pas? Il fallait que botu na botu malamu parce que prêt à koloba pesi pasi makambu ya boye. Sika boye boye bike makambu oya kikuluna ya ko boma ya ko ibaka biloko ya batu bakenda ka boye poto yebike bakuluna tak bakanga bakuluna batinda ka bango kanya makasese. Kasi ba obo ko bango oyo. Ba yiko sala musala ikuluna te. Ça musala ikuluna te kokanga mutu enlever mutu ke obotole biloko tiki akei na ye obomiete kikuluna yango wana kasi po adini bakuluna mususu bino zoka botini wana kanya makasese ba oyo bo condamner bango à mort. Ça c'est flou monsieur le général. Monsieur le général, il faut expliquer biso clair et pesi passe ya kosakalate kasi autant de vidéos papa wana lobike ndenge bakataki mwana yeba nzoto moi si so total vidéo wana monsieur le général et pesi biso passe ya kosakalate to revoir c'est ce que nous disons toujours il faut les hommes qu'il faut à la place qu'il faut sinon te mawa c'est une honte pour mboka na biso so yimo konzali koloba bwe kasi bakuluna o bakendaka bokanya makasese to ebite vidéo oyo yeko sala kotaba na réseaux sociaux ezali vidéo ya kala to ya sika ba déclarer tomona bakuluna bakenda kanya makasese mais bazonga kandenge nini bakuluna wana batini bango kanya makasese bakei na avion bazonga kandenge nini na bus bafutaka mbongo epa ya nani bafutaka mbongo combien ya solo bandeko musu tolobaka bazalaka l'esprit des morts bango moko bandeko atayo moko na moni photo oyo yeko tamwa na réseaux sociaux na talibo na bi mokili papa tala pena ndeko oyo ye azali likolo ya mutuka wana ya jaune babenga yango nde 207 n'est pas mutuka wana ndeko oyo na likolo ya mutuka batina no antenne batie biloko na ete basaki soki ba nini ye ndenge bakangaka biloko mutuka basinga na likolo ya mutuka po ekoya te ndeko wana boye ndenge afandi ndeko wana amilingi basinga kota to basinga wana atayo moko soki ya glisser sans équilibre okoloba nini noko ndoki papa ndoki baloki na famille yo moko boye oza l'esprit de mort na kata yo boye pena pasi amungo boye soki okutani na roulage ateli monsieur ba PCR okoloba nini tracasserie routière tracasserie policière mawa respectons notre pays. Ils ont fait ça passe, ils ont fait ça honte. Voilà ce qui est le Congo. Ils ont fait ça passe, ils ont fait Libanda. Moko, les policiers, tala musala oyo polusu arepe ko sala pona éviter makambo ya boy. Passe ya ko sakala te ba image ya boy et sunga na motema. Passe ya ko sakala te pona mboka na biso. Mais tenez bon, le Congo va redevenir Congo. Toko koma pays oyo bato ba ko se bousculer pona ko ya ko vivre na Congo. Bisope toko changer nationalité te toko salaka ba congolais tino mboka na biso ekoloba tokoloba ti bokoyoka Radio Collectivia Fiston tous s'abonner massivement c'est validé tolobela makambu ya Mike Josh
bomoni ke compagnie brand marque déposé ya sika ya mwana mboka oyo asali mpona kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya yaya okele États-Unis d'Amérique okokuta pena doki esika baklasaka pena doki babrand ba marque déposé okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yikoloba boye bandeko ebele bali kobenga boso kobenga biso pesa biso numéro ya Mike Josh d'ailleurs numéro ezoleka yango bomeli numéro ya Mike Josh yango ata toloba numéro ezali wana bon kobenga oui c'est vrai c'est important kobenga mpona badetail mais eza nango simple bandeko site yango wana yo koti kaka na site soko olingi kosomba olingi kosala commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyonso tu yo kotaka na site bandeko site yango wana toteli bino site yango wana okotika na site wana donc okota site ekopesa oboyinde bomoni yango ozomona wana comprendre site yango wana okoti na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran okoti wana na marché autant libre article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya kosakana te nyonso tout o ko besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyonso ka radio lokole voilà pour ba papa sac qui pena ko taper laptop vous comprendre au côté laptop dans laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango ça qui oyo Mike Josh et silika kate voilà na ça qui bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye yaya to ko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo à Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona ozo kata na ba sachet ya to ko mettre dans solo to continuer information tire to ba ya sponsor po ezali non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà to attendre ngwa to bonga sachet na sima voilà montre oyo eza waterproof. Vous voyez, vous avez l'accident. C'est-à-dire que montre on est dans la tango bouillé. Na côte la piscine. Na côte la maille. Na côte la maille pena boy na côte la maille montre oyo et ko bebate. Ya montre nous l'attaque. So ça qui a griffe à mundele, ya étranger ne mbango o griffe wana ye so ginini, so ki songolo parate. Ya Mike Josh. Ya mwana mboka. Montre on a rodina na maille. Na sokolo na piscine. Pourquoi tout ça na hiver ce doit na été bon na plonger na piscine na action moni montre pena ngoyo ça ebele ya kota na site wana kota na site commander ce que comprendre te benga Mike Josh numéro yango wana obengi ya ko benga été pona osenga musala et puis passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo souté benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pour la commande au bengi pour la commande so comprendre so possibilité de comprendre ezali so ko na site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko ya na ba lunettes Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunettes Mike Josh ya nyonso tout o sala ngo besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te ya biso na bango différence yena. C'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozo ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to teli yo site yango wana kota na site tala ba article nyonso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision mo mukie pour ba kam o Italie ba super wax hollandais na ça gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azala ka bongo na actionnaire
moko ya actionnaire na Visco. Baby Visco te, Visco ezali compagnie oyo esalaka ba wax hollandais, esalaka na Hollande. Ye moko Mike Josh asa na États-Unis, mais asa actionnaire problème te. Alors, bandeko babengaki ebele, bandeko mosusu bapesaki commande, on a besoin il y a 10 pièces, on a besoin il y a 15 pièces. Et ça la maboye. Boye ba ke eteka ba na prix de gros. Alors, prix de gros on a pour na Mike Josh atekela yango, ba ko ya ko tikela yango tina ndako na to na boutique na adresse au gopesa. Et sengeli na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrielle pour prix à mukie wana batie. Et ça pour na baso mango. So ki osala moya ko so mango te bandeko. So ko pesi order wana to proposola ki yango o ko pesa na yo order na yo pesi commande. Il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati e ko 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben qu'on livre DHL s'il vous plaît tin adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre ce que pesi commande na yo na lingi na 10 pièces ko lelate ko bangate et ko ya ba ko pesa au délai oyo 10 pièces na ko ya ce que lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko bosa na Europe, bosa na Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga, surtout ba Congo Brazzaville, boteka ba puta, ba mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo ba puta, ouais ça ba puta ya Hong Kong, auto en anglais ya fake, originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh. Bosangisi muke bo pesi commande boko zo yango te, auto lobaki te, to lobby. Ils ont na Mike Josh. Moi na mboka do tombo na bendele na mboka ba paya. Te c'est que bien. Ya to kobete la osika bo lisolo kasi ya mboto bete la lisolo to ko rappeler bandeko oyo bali ko commander ba super wax et pas ya sponsor na biso Michael Josh alobi boye ba rivage ya ngwande komi ya sika bo ngwana ba yiba le kawana wana ba super wax Vlisco compagnie oyo salaka ba super wax ba bimisi ba maya sika ya ngwa bazali komona donc ceux qui vont commander ba maya sika ya ngwa na kanga yango photo ceux qui ont na site ya Michael Josh okomona ba rivage ya sika to ba dessin ya sika oyo basali et pas ya Vlisco à ce qui concerne ba super wax. Alors n'oubliez pas aussi d'être le bar à chaque fois au kota bongo na site pour la couper sa commande, soit il y a montre, soit il y a perpète, soit il y a soulier, tout il y a ba t-shirt, ba polo, bilamba nyo surtout lingi il y a ba chemise et consort. Merci déjà na bandeko ba pesa ba commande na bango ba commande déjà na nzelizo koma op à cause de commande na déjà tindela biso vidéo pour tout daksa batuke compagnie ya mwana mboka Michael Josh les États-Unis ezali kosala musala en tout cas longonia na yo Mike Josh na musala kitoko oyo yo ozali bongo ko sala. Ya to kobete na lisolo oyo ozali très complexe et pesinga ipasi ngamoko et pesinga mutu ko soit na zo koyeba tendeko libabe e uteli wapi. De quoi pesi lisolo ozali bongo les États-Unis d'Amérique. Ça fait 4 ans à les États-Unis d'Amérique. Ya, les solo oyo etali ba yombe bokota panza. Tiens ba j'aime de ko partager les solo avec ba yombe bazali ebele na Europe, ba yombe bazali ebele na Afrique du Sud, ba yombe bazali ebele na Angola esika hôtel Rabiso, tala likambu ekwei ya munene boye. Ndeko mobali aleli plus de 46 ans na États-Unis d'Amérique. Pardon, 46 ans d'âge, les États-Unis d'Amérique, entre 45 et 46 ans d'âge, les États-Unis d'Amérique, ça fait 4 ans d'Alikuna. Or, tu as vu que Moussora Longwe, Congo démocratique, comme Namboka, les États-Unis, il te faut seulement 6 mois pamba pour la stabilité dans le Kota. Mais il y a 4 ans, et le Comoro, tu vas bien gagner Moussara, qu'est-ce qui s'est réellement passé, Yoka di Solo. Papa Fiston, papa Nabiso Zali Mouyombe, mais à Kola Ming, côté Grand Katanga Kuna, hein? Côté ba musée benga ngoni côté mboka ba musée akenda kuna mission et consort et puis ay kozonga armée mu continent armée papa na bisaki mu continent armée en bref tant comme la Kinshasa ba série ya musée akutela kina mama na biso et puis mama na biso akina soki zemi et consort tant mama na biso akoma kina zemi ba 2 mois 3 mois papa na biso basala ki mbeba yaya to beta ka lisolo ka na pesi biso mbeba nini ba papa na basala ki on ne sait pas ndeko lui papa na bango basala ki mbeba il fallait écouter tanga asala kimbeba bakanga ki bango tanga bakangi bango
alors na complicité ya ba camarade na ye bakima ki bongo na prison tango bakima ki na prison mama atikala ki na zemi ya 3 mois ya ngai so 3 mois so pe 4 mois na botema ki na nute atika ki mama na biso na maboko ya grand frère na ye moko Songolo tango papa kei papa c'était prévu à kende Suède tango lo papa c'était prévu à kende Suède oh na bi oh ba tu basala ki mbeba na tango ya musée consort toyebi un certain George Mirindi yepa kima na Suède ne est-ce que bokomi George Mirindi yepe papa na bango falaka kende Suède mais simbagite akota ki Brazzaville na Brazzaville papa na monta ko Brazzaville a cascade bu akoma ki bongo tina Côte d'Ivoire na Côte d'Ivoire papa oumela ki ba 2 ans na Côte d'Ivoire makambo ba deko simba bena bien te kotoyo évolution pe allez koko na biso ya mobali abengana ki mama tanaka zemie consort maman souffre ki na zemie consort puis ayeko bota en tout cas si simba ki bien te mama esenga to dala kutu libanda ba bete na bambula na bébé ti papa koko na bango azonsa ki mutema azongisa ki mama na bango na ndako pa koko na bango aza muyombe na papa aza muyombe 100%. To vanda lupango na biso na bakoko na mama mais difficulté à kosakarate souffrance papa bana kena Côte d'Ivoire ça qui à peu près 2 ans na Côte d'Ivoire so mbongo kotinda atinda ba être mbongo une fois to 2 fois mais ba $50 intermédiaire au kosala nini mama kuta comme côté kana mapa pour na biso to survivre mais ça n'est toujours pas heureusement koko na biso azala ki chauffeur à taxi na lobby azala ki chauffeur à taxi alors moi kolia to bana kolia moi mike mais moi difficulté pour papa a kena Côte d'Ivoire aluka moya ko kima ba ya songo na Congo zakite baba na ko kima est-ce que oko mieux comprendre voilà papa na Côte d'Ivoire a fallu moi 2 ans il s'est fait que tango ba guerre oyo epoza ki Laurent Gbagbo na actuel président c'est qui Ouattara voilà na guerre ya Ouattara na Gbagbo guerre o bakanga Gbagbo il s'agit que papa est se déplacer consort papa akama kitina Mali papa a oumei na Mali tanga oumel na Mali po papa na biso minute oyo za États-Unis d'Amérique mais papa komaki na Mali tanga komaki na Mali akutela ki na mwasi mususu a bayi na mwasi basana ngo vile on koto biso komaki souffrance mama patikala ki yemoko souffrance ko sakrate mama mane ko vana na ngai et pas koko na biso ya ki muteya malamu mama bane ko sa toujours serré na ngai kaka donc na mwana na yeboko ko lisu na yemoko et yebala ki nango koko na biso il paraît azalaka ndoki onke na biso azalaka ndoki mais baba de ko peksa biso no bino ku ndenge ya liwana so iko ka peshi eloko ko liate ko azalaka ndoki ko peso kindoki ndeko to baye ko banga na mesa na kutu pete ko so iko ka pesi ngai eloko na lia ati siko etikala ngai ata mda pesi ngai eloko papa fisto na lia kate et ko baye ko ba G koko na biso ba de ko sala ko ba G bino ba peksa koko na ngai apa na ngandenge nini biso ba koko ya ba yombe to pesa ka bakoko na biso ba kindoki te na koza la kindoki na ngambe na ko pesa koko na biso te est-ce que ba yombe bozali awa c'est vrai ça koko ya muyombe atasa na ndoki akopesa koko na ete wande de kolobi excusez-nous papa fiston moi souffrance et comment qui a ko sakana te donc to souffrir ko sakana te et ko sala ke maman na biso ayeko mona pe akutana mbali mususu abali ba keido ki ngai fi a bref papa na biso pakoko na ko simbate ba bengana ngana mama na biso kuna na okene moi rapide ba bengana ngana mama na biso to lala kutu libana to longo ba cité verte conso to komati na matete et pa ya papa kutu na biso oyo papa atikaka mama na biso pa na biso wana esimba kutu ba bengana doki mama pa kena libala papa fisto et ako na tina niveau ngana yo koma nanga shege avant la koma shege papa fisto moi j'étais très intelligent na cadre de classe très intelligent na kota ki pe classe première primaire deuxième primaire na sala crèche té première primaire deuxième primaire troisième primaire na sala ki vraiment très intelligent papa fiston tango te ko koma na ba 4e boye mayele bandi ko sila ngai oh là là mayele zo sila ngaka dans les vides ka boye ngado mayele bandi ko sila ngana ça que mutu na ngai comme vide papa fiston vide nazo comprendre soit le komote mayele ke na yebité ya ko sakalate chose grave mais le komoke ba na ko kamisa nga papa fiston pendant que oyebi le pango to ba na ko fanda na ko na biso ba pa Congo des alaka ba porte belé konso ba te bena le pango nga mama ba na ko sokola ngai tina âge ya 12 ans nga mwana mobali
bato ya quartier ko ba ko sekanga ba kamada yo ba sokola ka pa mama na bino yo mukolo ba sokola ka konso mama na komaki lokola muninga na yi mama to ko aller ko lala na chambre mama beta kotika la pena na sous-vêtement au moins na soutien coûte exact ka ndenge mama azaki banga pété na ko fana ba mona mama er moko to article na ye bolumbu ndenge ba bota oh là là ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Et comment qu'il est normal, n'a pas on est comme on normal car ndengwa na soko yeba na ngapete normal. Oh, Bible a goûté pekisaka mwana yoko komona bolumbu ya tata na yote to mama na yote. Ah c'est beaucoup mi. Tant que ba ka bolumbu ya tata to mama te yaya, et ça ka tata o botio, to mama botio. Non. À moins que parce que Dibale qui paraté, moi ça commence à 18 ans, papa commence à 40 ans, Karadé Boulingani, moi je commence à 17 ans, pardon, moi je commence à 20 ans, maman ceux qui sont combien, ceux qui Boulingani, pas de soucis, mais oh yo, à ça il a âge à papa, il a la tété, c'est que bien. Du fait qu'il y a comme on a des gens d'Engwana, et ça déjà abomination. Pas si, papa Fisto, n'a pas de Makamwana. Les cas d'Engwana, maman, n'a évité qu'est-ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? Et comme ça la kende ngwana to kenda papa kuto bengana bise consomme maman pas so liba na kenda ngala koma shege papa fiston na la kuto da wonzia matete donc ti y a un moment tango na comme maman ke libala na tika li pa encore la biso wana donc boyebi ka kadeza la ka soki doki famille de le sait papa kuna kenda na soki mar soki comment on nini Mali a mona la kate konsola vina ya kenda na ye ndoka père pas comme pe na États-Unis déjà to baraté a comment États-Unis d'Amérique papa na biso la ki mayele asaki mayele asalaki ingénieur asalaki ingénieur à partir du Maroc et puis à les États-Unis notre papa était très intelligent, il est très intelligent. Na ebite nga la soki mayele ya papa mais mayele ngo ekenda kaka boy papa fisto nga na tangi na classe. Bref, tant on a combien papa kuna bazonyo nga er moko doki ba yebsanga yono ozali awa ozala doki yo boy do ba menace ko sakarate tolma ozo contribuer te lo monte ba ko bengana nga na ndako to ba bengana nga ndako siko boye na bali ko la matete na kan siko boye on passe lo ba nga na zaka ndoki mais pour na kosa la ndoki wante pour na vie na nga pe bonga. Tout le monde a mindele sosala mindele ba avion na likole konso es na kosala kindoki wante siko na kosala kindoki ngo ndenge ni soki ya solo ngala za lindoki ndenge balobaka ba musulman nde basala ka kindoki papa fisto na luka église ya musulman na kena ko kota musulman na koma na nga musulman tant na koma musulman wana ya mo komande ko encadrer nga musulman ko to mais on a pena wonde matete shege doki na koma kidoki nazo luka na kota la science pene musulman sala kindoki wana batalanga manga pa mwalim na sala ngala kindoki ti nana ka ndengo wana mais mwalim moko kuna mande ko sunga na prière konso tanga mande ko sunga na prière wana na mona ki lokola mayele na ngai bande ko zonga siko papa fisto alors boyebi oza shege osoko na kivia shege via malamute et ko senga nini doki ba camarade entourage papa fisto benda matoyi pona entourage ba parents tout ça la attention talaka camarade nini au moins na yo atambola kate bokomi ya moi si to ya mobali atambola na camarade nini bakendaka wapi basalaka nini lobaka na bana talaka mwana na yo atalaka tele eloko nini na télévision to uti ko la sabine émission de ki awa ba dessin animé ba cartoon biso tango na bitone ko ta cartoon to benga film ba Tintin o film ba Tintin batome gérer konso makambo ezala ki te mais sikabo tout le monde makambo o la sexualité et comité na ba dessin animé pas si ya ko sakalate conséquence nango bomoni comment est-ce que bande bana mkie na école ba ne ko sala ezana émission o eleki kota kuno ko mona ndenge ya papa wana aleli et puis c'est vrai et sika o école ba censé à cause d'éducation mais et comme ko déformer bana pas si ya ko sakalate vous savez ce qui se passe en France. Et au moment de la Suède, il y a la compétition, on a un rapport sexuel, la commission est comme étant sport, la Suède, dit la télévision. Je te salue. Solo nous makambouane. Pas si y a quoi ça relaté. Papa Fiston, et comme ça, na comme un groupe ya bayanke, tout ce que n'a pas yiba na mandaka ba tuer konso, donc veut dire ndeka comme il peut kuluna. Yaya, à toi expliquer sur vérité puis comment qui kuluna. Ndeka bandi via qui kuluna. Entre-temps,
papa na bango pe côté osala ba démarche pour amemaye na États-Unis ndeko côté abandi via kikuluna pasi ya kosakana te. Papa fiston na comment presque chez grand papa c'est comment kikuluna parce que ko yiba na mandaka batu ko yiba watu biloko kikuluna nde yango wana donc vie comment ki pena bien te akota ki na ambiance wana mais yemoko abane ko robati alobite ka comment kikuluna mais moi j'ai imaginé parce que makambo e biso ndeko makambo e biso ezali makambo kikuluna oyeba ka na vie et senga o se défouler zala clair expliquer solo tozo beta li solo na yo pona ko sunga bande kwa pesa conseil pour nzamba kangola il faut vérité ba geste bande ko sala ko yiba na manda ko batu ko boto batu biloko ki gangster voilà qui gangster et surtout que classe et que n'aki bena malonga te ndeko ba so diplôme ta suko na quand même akenda non suko na abina 4e de humanité je crois là quand même moi ça va so 4e ou 5e ça va mais vient qui coulou les qui passe ya ko sakrate Dieu ndenga sala ka miracle na ye en bref na parler bino ba détail belé parce que maman na bango abalaki papa na bango wana kenda konso ba botaki mona moka kufaki ba ko bota dese moi avec na moko ba kambale wa ba détail ya famille na moto kota ngoti maman na bango sala ki AVC bo wa ba détail mususu to beta li solo ya ndeko oyo apesi li solo ye moko li solo na ye ba détail ba biso kota te ba famille na bango vous comprenez et ko sala ke nzamba sungiye papa na bango na ya États-Unis a bengisi ngai les États-Unis papa fiston papa bengisi ngai les États-Unis tant na commune les États-Unis na esi na saka na 4 ans pour les États-Unis alors ndenge to yebi États-Unis ndenge to yokaka pe ezaka pe ndengwa non seulement États-Unis na mboka so comme les États-Unis et surtout papa na biso très intelligent qu'il était tant akomaki a déclaré déjà biso a déclaré ngai a déclaré pe na moi na ya papa ko na biso pe papa leki bibale to bandaki ba démarche ensemble mais yeba démarche na ye et simbaki te yange simbaki mutu ya liboso ngala kana des États-Unis mais cousin na ngala pe ba démarche na en cours akolanda na ye peut-être akoya na ye parce que ba déclarer papa fiston na comme États-Unis na mukanda déjà na comme États-Unis na mukanda na yokoli pa anglais na koti papa fiston na jour déjà 3 misala aux États-Unis na banaye ko sala liboso na musala na bakery je crois musala na ko sala wana na bandi musala papa fiston soki na bandi ka musala yumela kati balongolinga musala liboso na kota musala liboso papa fiston abina na bakery non voilà na bandi musala ngai soki ngai na mela la nga whisky na tie whisky na vin na musala nzoka na musala ba caméra ba moninga na ba caméra balongolinga musala pas même warning pas même avertissement mbala mako balongolinga musala papa fiston kaka boyi na zongi na ndako boyebi les États-Unis misala ezali ebele ya koluka kutu et si disi wana te na ye kozwa musala mosusu papa fiston na zi musala mosusu boye ntango ya repos tozwa repos mo 1 heure du temps mpo na repos na ya repos mpo na zonga nayebi te makanisi ekendaki ngai wapi bozomona montre mpe yango otolobaki te nakolobaka suti mama montre so bomoninga na montre ebaka Mike Josh Mike Josh la montre, là ça ma montre l'émission le voir film voilà chaque émission montre mon comme Mike Josh beaucoup hein oya mwana mboka yo pe kota kuna site à Mike Josh pour la commander site yango za claming pour moi na publicité pour moi site yango na koma so pour ningo benga obengi Mike Josh montre yango wana montre oyo atodi non na mai et obebate voilà papa fiston deuxième musala tant ba pesi biso repère 1 heure du temps nga wana zonga makanisa kende nga soki wapa ngwana na zonga na retard ya 5 minutes ya pamba papa fiston balongolinga musala o eza malédiction o eza kindogi retard à 5 minutes finalement je ne comprends pas vie na ngai kende wapi troisième musala na ye kozwa papa fiston kaka ndenge ezalaka jour mo na musala soki na sokola te na kena soki pe salité soki pe na indisposable batu ba ninga na ngai ya musala ba funda ngai pa ya manager na biso manager alongola nga musala po na yaki salité na musala kaka boy pasi papa fiston nga ba na bota ma vida ngaka mawa na mawa kolela bisengo za la raté na ebité qu'est-ce qui ne va pas balongolinga musala kutu papa na biso
parce que dans l'enfant de Rasika, il n'y avait pas oncle d'Abisso, il s'est à l'aise, dans un l'aise, nous sommes tous arrêtés des poches, mais Moussa les a matés. Tout les États-Unis, oncle et papa, il faut faire très attention. Ceux qui vont aller à Moussa la bouille. Et ça, cachet judiciaire, ils ont bébé. Et ça m'a parce que record nayo, ils ont dit que hier, balongolaka musala po ya salité, balongolaka musala po a déranger batu, balongolaka musala pa melaka masaka musala. Ata, aux États-Unis, ceux qui record les amabe, ba blacklist de nous balobaragon en anglais. Ata au Canada, ba gozote. Parce que le système États-Unis et qui n'a pas sendé monnaie à Canada. Té, bon côté. Ceux qui va boyo kuna au Canada, ba goye bangad. Il faut faire très attention. Papa Fiston makanzanga ya kosuka. Nazo ko sala te jusque là nazo ko luka musala pe ezomona te ngala sala doki nanga musa ezomona te et bandi ko pesa ngai mutu ko so papa Fiston ngo lobaka ya les solo très complexe hein? Est-ce que komi est-ce que yo comprend les solo yo talanga sala kanini osana kanini ya na esa rabno chaque fois ya maso to betaka oyo zali ko fungula so misali ko te ya pe et so ali ko fungwama biso kaka ba biso bagena ko luka banganga wapi mais biso kaka lo sambo efutaka ya lo sambo epolaka te o ya yemba ngai ko lo sambo efutaka ya lo sambo epolaka te o ya o sabenga mwana nzambe descendant Simo Kimbangu descendant Vuluzu Kimbangu ya ataka mabolongo na se sambelaka ya sambelaka webi Miko trouve comme ma confusion. Du fait il y a koyoka masolo ya kobete ya kutela basana nzambe bele koyeba ba vérité. Pour que ça descendre ya Vuluzu Kimbangu ya. Tout le monde a un témoignage na kobete la yo témoignage que très bientôt awa. Ndenge ndo komoka salaka maladi amona pena doki. Na litanga ya mai akoma ina dernier soupir. Amoni na video litanga ya mai tangi mutabima kuna Simo Kimbangu abaluka docteur asunga ye azonga na bomoi ndeko na koleka témoigner aye moko. Si on va tout tunaka est-ce que Jésus a noir to mundele là je ne doute pas ouais contredit to yebi Jésus était noir. C'est pourquoi moi je vous dis il faut être fier d'être noir. Soyez fiers d'être noir. Même Bible le dit. Jésus avait la couleur de brûlure. Brûlure c'est quoi? C'est pas noir. Kadiam Pemba, Lucifer Satan, la couleur il y a porc. Il y a cochon. Couleur nim. Est-ce que commis? Parce que le lieu est comment sokolo tindoto omoni papa boko ya bukolo ya mutu mwindu abimelio apesa conseil na loti bandoki mais sokolo ti papa boko ya bukolo ya mundele asama ndefa pembe obi na mona kinzambe mensonge dit faux. Notre Jésus asa mutu mwindu papa et comme na tangu ya éveil ya conscience yeba ya N'ayez qui est au contredire, mais vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Est-ce que n'a kosi? Est-ce que n'a kosi? Est-ce que Jésus-Christ a demandé qu'on a un saki penait à saki. Et ça la religion on a bossé dans kombuana, papa na kotanga suba livre. Ya pesa na livre wana kuna. Na kotanga livre. Bato batana ba Congo. Babenga o banani, bataka ba saki boy, bataka ba saki. Bataka basaki. Bébé soki mudati saki. Itara signe ya bitumba ya kobunda. Yesu atanda saki. Na émission mo lecteur de semaine longi ya Yesu. Ya noir, ya ba ko sabinoté. La vérité va vous affranchir. To ko sala émission message mususu pour makambuana. Ya ba un livre oyo. Ya kizo mo na livre oyo. Ba komi ngoni nawa Congo, moni Congo avec K. Congo est Grégor du monde. Congo c'est le centre du monde. Moutakomango Yeyo, mon ami personnel. Teddy Fitou, Armstrong tour du monde. Ndeko totanga ye, ami d'enfance. Tokoli, totanga na P12, na Bonsomi.
ya ke sente yo makamso titi yo sama mone ngwana lelo basa na Belgique akoma livre oyo yaya na kati ya livre oyo bokomona ba vérité bokomona ba vérité sur la livre oyo qu'est-ce que le Congo bokoyeba quand on parle des enfants d'Israël bana Israël basa banani est-ce que boyebi ke ba venir presque tout oyo ezaka na Congo ba ville presque tout oyo ezaka na Congo c'est la Bible est-ce que boyebi ke te promis ezaka wapi bana Israël ya solo basa banani est-ce que boyebi totanga na physique la valeur de P pesanteur est combien valeur P égale combien 3,14 n'est-ce pas pour moi na bongisa maloba ponga moto ça la kaka biso moto ça na kaka P égale 3,14 pi 3,14 voyez ba na moi 3,14 tu m'imagines quoi? C'est 3,142. Yes, 3,14, quelque chose comme ça. Qui a trouvé ça? Ou qui a trouvé? Est-ce que les amis Mindele, tout va congolais, devant au domicile, dans la livre où il y a un tango. Sur le livre où il y a un peu de côté, Bengabi, sur le contact, na te dit tout, aux livres oyo en ligne, topé boyi. Na Belgique au zongo. Makambo ebele zali awayaya pourquoi est-ce que parce que que na musée colonial na Belgique ba Belge ba colonisa biso ba comme plus de 400 quelques tribus au Sahara Congo, il y a pas de Banyamulenge. Qui a créé les noms de Banyamulenge? Bango bayebi. Na livre ezali. Ouais, c'est ma ramsous. D'ailleurs pour la détail. Félicitations à toi mon ami Teddy Fitou, Armstrong Tour du monde. Voilà. C'est que bien. Voilà, c'est ça papa Fisto. Vinanga ekomi yeke. Ndeko papa Fisto na yeko ba dali ko sa examen vinanga. Nga les États-Unis, na les États-Unis, mais vinanga c'est normal té. Na bandi ko kanisa. Est-ce que du fait que maman na biso abande ko tika la mutakala. Na misu ngai aloka ngai to nini. Parce que maman robe mère bona sous-vêtement pamba kaka polele ndengo likolo polele elle bo uta mika loko ba botaye. On ne sait pas. Ndenge koko na biso muyombe. Est-ce que koko na biso pa lokanga tata de kindokité. Yeba ba biso ba yombe ba ko pesa ba koko na biso kindokité. Te est-ce que ba ndeko linga ba sorceler ngai et simbakité yango ba kimisa nga maye na mutu ba botulanga chance nanga tout comment pasi. Papa Fisto beta li solo. Beta solo, bosa me la pona na bindeko, zo alimeore ya prophète Alijo. Na pese limeore ya prophète Alijo, ne kwa na zo efata. Ba prière ezali, a koleka témoigner sur Nzamba Rosala. On a la ferme conviction pour Nzamba ya biso sala. Ya prophète Alijo, benga yo, ça na prophète Alijo, benga biso to ko pesa o limeore ya prophète Alijo, okozo efata na musika ya ofele ya mbongo te. Kuna za raté ono pesa offrande on te offrande des athées ya oh kene tia $200 pesa ba kuna za raté pa professeur Lidio okozo ifata na musika ya ofele ya mbongo te po emoka loba ngo azwa ofele akopesa yango pe ofele te bande ko baleka ba benga ba santa témoignage bokomi c'est que bien papa Fisto mutu de ko soanga la difficulté sikabwe na kosala ndenge nini beta liso na ngai pa ndeko ba sunga ngai ya yo pour les États-Unis, on a besoin de numéro en décoana, benga na prive de couper ça yoyi. Olingo sunga décoana prière, sunga na prière. Olingo solo la ye, parce que ba mikolo batala ka biso, ba papa ya bwana, maman ya bwana batala ka biso pe. Batala ka pe biso. Olingo solo na nenga ki mukolo, benga na privé, to copier numéro en déco oyo o sonaye. Talent déco ça na difficulté. En États-Unis 4 ans, vie stabilité zate, a enfant da pana bango, or déjà na plus de 40 ans, il faut ça déjà dans ndako na yo moko. Les États-Unis d'Amérique atabino moko. Nani akangi ndeko. Ndeko akozo efata na musika, akozo délivrer au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Te c'est que bien. Tala li solo oyo ya ndeko. Na yebiti na benga yango ni posa yi témoignage te. Li solo ya vie ya ndeko parcours ndeko. Yango. Ya muninga na biso, ndeko na biso, leki na biso, ya na biso oya kuruna, oya bongo na kiwana, bonana ka première partie, deuxième partie to ali ko bongisa.
Bozo benga trop pour la deuxième partie et koya parce que ndeko bazaki na matanga sili tozo programmer sika boy deuxième partie ndeko ya a expliquer pour masolo oyo et to sunga batu ya solo te c'est que bien voilà to suki na biso awa merci na sponsor na biso Mama Charlotte Kaputu, la dame de fer habillère officielle ya ba na bino na ba ngo chaque fois ce que ça a besoin aux en la France aux en l'Europe aux en la wapi. Vous avez besoin de la bande, de griffe à bande, yo teka na boutique, vous avez la boutique, basa la livraison à domicile, benga Mama Charlotte Kaputu okozoyango. Ce qui pose la besoin, moi na yo, aya kotanga en Afrique du Sud, l'école d'aviation civile, top militaire, akumba hélicoptère civil, top militaire, benga Mama Charlotte Kaputu, topé, moi na yo kotanga école primaire, secondaire et université, benga Mama Charlotte Kaputu akotanga na kitoko, ba accommoder chez Nekozali, si ka kola bien, ba guest house, so qui pour ligo ya visite, Mama Charlotte aketina ba guest house, ba maison de passage, ba hôtel ya bien. Et sera mon pépé kitoko, benga kaka Mama Charlotte Kaputu. Ce que bengié ayambité, to moi koko sezali, benga biso to piao, deuxième numéro au kosola bongo na Mama Charlotte Kaputu. Merci na sponsor na biso, peli sous depuis les États-Unis d'Amérique 001 Michael Josh. Vous sentir moi na mboka oyo atomboli bendele ya mboka na biso na mboka ya bapaya. Mike Josh, respect doyen, tout ça la commande ko, ba lunettes, ba sac, ba t-shirt, ba polo, ba veste, nyonso tout ba montre, ba perpète, ba sapato, nyonso o lingi kota na site ya Mike Josh ya momoni ngwala. Soki obosani site benga biso na privé to ko pesa aussi to benga Mike Josh numéro pour moi numéro ça wana benga imba na moko. C'est que bien. Merci à Chris Laris Pelende qui a été du côté de la caméra et aussi réalisateur émission Oyo Chris Laris Pelende. Merci à Winnie Laris Pelende qui est toujours là pour le compte de la lumière. Merci à toi. Merci à Claudine Laris Pelende qui était aussi du côté de Winnie. Merci à Joseph Laris Pelende, mais aussi à Miguel Laris Pelende qui nous a aidé à l'assistance. Merci à Marina Umbi Laris Pelende, coordonnatrice à la chaîne Oyo Radio Locole Télévision, mais aussi coordonnatrice à Radio Locole TV2. Yaya, tous s'abonner pour la deuxième chaîne Nabiso, Radio Locole TV2. Kuna to beta kama solo, ya bo pikiliki, ba bo kundu bantoto ndengeni ni papa koko za papa, ndengeni ni mama koko za papa. Topé ba extrême susu, ya émission Orataki awa la Radio Locole TV. Landang kuna Radio Locole TV2 okozwango ba émission mususu avant eleka awa et ça la rappelle le kuna na Radio Locole TV2 c'est que bien tout s'abonner to kutani na pourquoi pour le numéro mususu Radio Locole TV. D'ici là portez-vous bien, santé de faire à tous chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako ça la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayiba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants.
I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte's place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa Yondengenini. Merci pour l'opportunité, maman.